Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans Grace of Life Church Service. Et l'ongona pasteur Philbert Lingang. To pesinza melokumu pona temps kitoko pesi biso. Nzamba zali malamu ale kitoko. To kangi mission sto bondela na komo na Yesu Kristo. Kotika service una boka nzambe. Hallelujah. Kobonda eke nzamba za control na service oyo. Hallelujah. To bonne na komo Yesu Kristo. Nambe papa to pesio merci. To tomboli komo no pasko zali nzambe malamu. Wali nzambe na bolingo. Merci pour la première de gloire. Merci pour le service oyo. Yom to service ngolo de gloire. Yako l'exercice temps na présence na yo. To tiki service na bogo no papa. To bono za contrôle na nyonso. Nyonso le kakati no sika oyo za bere pona no komo na Yesu Kristo. Bande ba intu suka. Komo muso etomba mateme komo na Yesu Kristo. Onde le bon nation na Yesu Kristo. Et to bono bongo. Amen. Namba pambola yo pona kozala connecter lo mona biso. Wato ba service na biso lingala. Donc adorer Nzambe, to yembela Nzambe. Na mkanda puissance 150 verset 6. Bilo na biso ezopema ekumisa kombo na Nzambe. Merci Sœur Nancy pour nous avoir connecté. Edo, merci Papa Edo Nzamba za lokumu. To bengi bande ko mususu bagara connecter lo mona biso pe to partager vidéo na kombo na Yesu Kristo. To yembela Nzambe abato kota na matena biso. Namba pambola biso haleluya.
place wali. Pambola nzambe wana. Wana pesi mobimba epa na yo. Apesi molimo na ngai. Apesi ame na ngai. Apesi nzoto na ngai epa na yo. Nabonyo eloko moko te. Amitiki epa na nzambe na nguya. Amitiki nzambe epa na nzambe na nkemo. Abato peso merci pour toi les amis malades. Nous si gloire et pas nous amener Santa Caraba Senderebe Brundo Korobo Sitaraba Sete Abaraba Indo Korobo Santaraba Shia Ikaraba Senderebe Yandaraba Indo Korobo Santa Caraba Sandaraba Ikorobo Sitaraba Sete Prende Kerebe Indo Korobo Santa Indandaraba Senderebe Yondo Korobo Sakarabashia Eba Baraba Indo Korobo Santaraba. Hallelujah. Maiko bonde pana nzambe. Tutiki miteme she pana nzambe. Pima loba oto yoke pana nzambe. Loba oza pras kata miteme na biso. Loba oyo subomo na biso. Loba oyo tonga fwa na biso. Na komo na Yesu Kristo. Tubona kwa Yesu Kristo. Abe papa te péché merci na tango oyo. Tumnitike pa nom de gloire. Mettez maintenant sur papa. On va oyo ka papa ya la planta mettez na biso. On va oyo tonga foi na biso. On va oyo affecter mon ndima na biso. Et affecter mon na biso. On va oyo la glorifier mon na biso. Mais ça mena mitike pa na yo. Ya seulement instrument ya pamba. Oyo kolobela ba na prime na yo. Bele komba Yesu Kristo tombama. Na komona somo le bongo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux sous nzambe le kumu. On attend qu'il te go aujourd'hui. Yo ali connecter na mapambola yo. Partager vidéo de komoko. Le bengan de komoko azala connecter pour na matea oyo. Tu aussi service en anglais, vous allez service en lingala. Sur la Bible na yo tombola ngolongo na ngai. Peut répéter maloba aussi manangai. Ba oyo ezali Bible na ngai. Nazali obilo lobi nazali. Nakosala obibi nakosala. Nakozwa obibi lobi nakozwa. Leba otenga maloba nzambe. Na déclaré makanisa ngai ezali alerté. Motema ngai ezali prêt. Ya ko recevoir et par nzambe. Amen. Zote asi l'amour de Dieu. Amen. Bolingo oya nzambe dans la condition te. Milo ote a bolingo na biso epa na nzambe. Nzambe wana ye mtalinga biso liboso. Pitant tu ambi Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur. Moni mo santa ki katu mona biso amemaki bolingo o kat na biso. Parce que c'est que biso linga pe nzambe. Donc linga e parce qu'il y a linga ke biso liboso. Parce que na biso moko tozali na bolingo te katu mona biso. Bolingo o agape tozalaki na yango te. Fruit de l'esprit va benge bolingo tozalaki na yango te. Mais tozwaki yango po ete toyambaki Yesu Kristo lokola kolopo mobikusi na biso na yango molimo santo ayaki na mitema na biso pe amemaki bolingo na nzambe. Alléluia. Eza mukana de Romains chapitre 5 verset 5. Place bino na biso na otango mbango. Romains chapitre 5 verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Alléluia. Gloire à Jésus. Romains 5, verset 5. Bible. Or, l'espérance ne trompe point, parce que Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Babi espérance est consacrée pour te bolingo na nzambe et sopana mitema na biso et pas molimo santo o nzambe apesaki biso. Amen. De mokolo o to ambaki Yesu Kristo comme Saint Sauveur, molimo santo yaki na bolingo na nzambe na mitema na biso.
Alléluia. Ce que c'est que biso linga nzambe wana. Tukena mukana 1 Jean chapitre 4 verset 4. Pardon, 1 Jean chapitre 4 verset 19. 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 Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean le biawa. Pour na biso, tozo lingaye parce que yende alinga ki biso liboso. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 19. De tozo linga nzambe pour te yende alinga ki biso liboso. Ezanye nzambe alinga ki biso liboso. Na kotinda Yesu Kristo akufa kusu pour ansina biso. Akoma di sumu pour te ngando koma jise. Nous connaissons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 verset 21. Le billet o ayebe ki di sumu te. A koma ki di sumu pour te biso comme juste. To no ba juste pa na nzambe. Alléluia. Wanza ki bolingo na nzambe o amoni saki. Alinga ki biso Jean 3:16. Alinga ki biso ati Yesu Kristo akufune kuluzu. So tanto yambi Yesu Kristo wana. Aye na bomo na sonzela ni monimo santo pe amemi bolingo na kat mo na biso loko bolingo eza kat na biso biso foto linga ye tozo linga ye parce que yende butalinga ke biso liboso tozo linga nzambe parce que yem talinga ke biso liboso yango tina Yesu Kristo akufune kuluzu et pe tanto yambi Yesu Kristo wana nzambe pa tie bolingo na kat na metema na biso pour permettre biso to linga ye. Amen. Tozo linga nzambe na makasi na biso mon côté. Mais tozo linga nzambe po te linga biso liboso pe atie bolingo na kat na mitema na biso. Atie fruit de l'esprit kat mo na biso po te biso linga ye. De ce que biso reconnaître yango que nzambe linga na biso pe aya na mitema na biso ama bolingo na nzambe kat na mo na biso biso po to linga ye et pe to linga bat mosusu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que to tala ndenge to linga nzambe pe to kotala ba avantage ne zali tant to linga nzambe pato yibi de ke ya linga biso siko biso to répondre pe na bolingo na nzambe biso to la sipe bolingo na epana ye. Amen. To kana mukana Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 verset 15. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Bible. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nathan Jesus. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Eux allez me rebattre Yesu Christo. Abisoko bozo linga ngai, bo garder me beko na ngai. Be bo garder maloba na ngai. Alléluia. Donc sugi rema to linga nzambe, to go garder maloba na ye. To go tosa maloba na nzambe. To za batiko to no sala maloba na nzambe. Mais pour to garder maloba na nzambe, faut to yeba yango. Engolo ba ete foto lexara tango elongo na nzambe. Foto fongola la Bible na biso tanga yango. Foto medita ka maloba yango. Foto yoka ka maloba yango. Tazo yoka yango, tuzo medite yango e sarake tuba nako tostra yango, tuba nako pratiquer maloba na nzambe. Alléluia. Te kozo la kamba tuba yoka ka maloba na nzambe te, mais si la bato o bazo sala maloba na nzambe. Bazo garder ba commandement dans nzambe. Alléluia. D'autres loba ke to linga nzambe, so to garder maloba na ye. So to sana maloba na ye. Yesu continue ko loba awa. Verset 21. Jean 14 verset 21. Jean 14 verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Il s'est dit, Oyo, Azan ba commandement nangai, Azan maloba nangai, Azan commandement bolingo kat nangai, Azan maloba nzambe, puis azo garde yango, ezande yi azo lingangai. Puis o azo lingangai, Zambe papa pa kolingaye, pe ngape na kolingaye, pe to mi monsa ipa ya moto wana. Dan ngolo ba abo, yango sunye lo komobo. Yesu bango ministre na ancienne alliance. Tanga zo na bato o ba botama ki ya sikate. Ba na molimo 104 na bango te. Poto ba botama na sikate. Yango ba ki o ya kolinga ngai. Papa na kolingaye, pe ngape na kolingaye. Mais le autre la nouvelle alliance. Ne to tanga na 1 Jean chapitre 4 verset 19. Zambe sa linga ki biso liboso déjà. Alinga biso liboso po Yesu akufa déjà pour na biso. Et puis soki to yambi Yesu Kristo, Zambe azo vanda 4 na biso na nzela molimo santo. De l'autre loba que Zambe na 4 mo na biso, biso sema to linga Nzambe, to linga kolo Yesu, posto to lingi bango, to lingi Nzambe. Nde Nzambe ako se révéler 4 mo na biso. Alléluia. Nzambe alinga biso. Mais ça pose peut-être linga ye. Parce que niko linga ye, to ko mona baniko se manifester na bomo na biso. Pote Nzambe alinga moto nyonso tu. Mazo se manifester na bato oyo, bazo linga pe ye. O bazo pesa pe tango ya ko vanga na présence na ye. Ya ko lukelongi na ye. Ya ko bonde ya ko tanga mo ba Nzambe. Et puis Nzambe na bako se manifester na bomo na bato wana. Mais toi yeba déjà que non Nzambe alinga biso. Pas une nouvelle alliance. Yango na Yesu Kristo akufa kuzu pour na biso. Sur Jean chapitre 3 16. Donc si on linga Nzambe to garder ma commandement na ye, pour Yesu bi na ko na mi monisa na ko mi monisa epa na ye muto azo linga ngai. Na ko se révéler ngai moko. Na ko se manifester na muto azo linga ngai. Donc moi déjà tant que tu déchets au linga Nzambe, toujours garder ma commandement dans Nzambe, toujours ça mon dans Nzambe, Nzambe a pas encore ce monista, au minimum c'est pas na biso. De mon manifestation présence dans Nzambe. A pas encore se révéler dans ndengmo ko kamwa. Pas toujours toujours lingaye. Toujours lingaye pe. Toujours comprendre qu'il y a linga biso. Pe biso zong se bolingwana e pa na ye. Gloire à Jésus. Donc, on a relaxé tout l'inga Nzambe et sengi tout l'inga malobanaye et sengi tout garder ba commandement naye. Yango relaxé ke toujours l'inga Nzambe. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc toujours mon yango bien awa. Alléluia. Toujours mon yango bien awa que bolinga na biso Nzambe. Au bolingo na se pa na Nzambe ezo monisama na ndenge toujours garder ba commandement na Nzambe. Mani toujours za bato oyo bazo yo kama ro ba Nzambe na koyo kate mais tango ba yo kyango ba bani ko tyango na misala. Na ko pesa exemple moko ndenge nini ko lakisa ko zo linga Nzambe. Na mkana Hébreux chapitre 10 verset 25. Hébreux 10 verset 5 verset 25. Gloire à Jésus. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme cela. C'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Oui, ça m'a ensemble. Mais tu as abandonné l'assemblée dans Bissoté. Tu as abandonné l'église dans Bissoté. Le gros abattu mon sous. Mais 5 tu as exhorté, tu as encouragé à l'air en l'autre. Pour tout le monde qui me cause pousse, il y a Yesoya. Ce sont les lignes en Zambé, nous avons en pratique. N'a pas aucune église. Parce que la ligne ensemble, n'a aucune église.
Na aucune église pour nzamba linganga non. Nzambe sa linganga déjà. Avant mena yamba Yesu Kristo. Alinganga déjà. Mais dans aucune église, on a ko démoter bon linganga pa nzambe pour ba nzambe yo linganga mingi. Ngap na zo en église parce que nous tiens mal en pratique. Gloire à Jésus. Na pesi quoi moi exemple moi muke. Oya ko laksake na zo linganga nzambe. De son je tiens mal en pratique. Yango David alobaki nazali na sengo. Tant soit senga na kenanda ko na nzambe. Azali na sengo. Babenge l'homme selon le cœur de Dieu. David va linga nzambe tambe se tourne l'église akemba la moko na église. De ce toujours linga nzambe, to ba ko l'église. Parce que zo linga nzambe nazo ko l'église. Nazo ko ente pour linga ngai, nazo ko passe na linga ngai. Lukwa ya linga ngai liboso, ngana zo la ksabulingo ngai pa na nzambe. Gloire à Jésus. Surtout au temps là, ni yo e bango salama. Tant que biso zui décision, il y a ko linga nzambe. Tant on comprend que nzamba linga biso, biso fait sento linga e. Ni ne be salama. To gena mkana 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Dans le verset 9. « 1 Corinthiens, chapitre 2, dans le verset 9. « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne soient point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bami kasi ndenge komama eza biloko oyo litoi eyokate oyo lisu emonate oyo ekota ya motema moto te me biloko oyo Nzambe abongisa na bato oyo balingaka ye. Donc Nzambe papa na biso na bolingo na ye abongisa biloko avanga to botama avato yamba Yesu Kristo abongisa biloko ona obongisa pona lingi bat na ngai me biloko o eza pona bato o ba comprendre zo linga bango pe ba zo linga ngai. Alléluia. Abongisa pona linga alinga na yo abongisa pona linga na bato me biloko ngo za la révéler et pas na bato ba linga Nzambe. Yanga biloko oyo litoye mona litoye yokate lisu emonate ekota ya motema motote mais Nzambe bongisa yango sala yango pe abongisa yango garda yango pona bato oyo bakolinga ye. Donc tant que tu déchets kolinga Nzambe eza biloko o Nzambe sa bongisa depuis kala et qu'on a révélé par na biso. Verset 10 à Bible que Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Barabi, Nzambe a révélé yango epa ya bato wana balingaka ye, na Nzambe Molimo Santo. Parce que Molimo Santo azo sonde, pardon, nyonso, même à profondeur ya Nzambe. De biloko zali ya profondeur, biloko o bato bayebite, biloko o tomona te, biloko o toyoka te, mais Nzambe bongisa yango pona bato oyo balingaka ye. De temps ozo linga Nzambe ezo positionner to mona ba biloko o Nzambe bongisa po ansina biso. Tant ozo tia maloba Nzambe pratique. Tant ozo leksa tango longo na Nzambe. Pato lo bato linga Nzambe so leksa longo na to leksa tango longo na ete. Moto nyuso oyo lingaka oko make sure o leksa tango longo na ye. Oko yoka ye. Oko vanda pena ye. Pazo linga ye. De temps ozo linga Nzambe na leksa tango longo na Nzambe. Nazo bible na nazo tanga. Nazo mete maloba na Nzambe. Nazo bondela. Babi Molimo Santo bango révéler be biloko o kat na ngai. Molimo Santo avandi kat mo na biso. A communiquer biloko wana esprit na yo. Pato communiquer na Nzambe esprit par esprit. Molimo na yo les en connexion Molimo Santo. Tanto yamba Yesu Kristo Molimo Santo ya kat mo na biso asanga Molimo na biso. So Molimo Santo bango révéler biloko en kat na esprit na yo.
Bona oyoka ngongo na nzambe ko lobelo kati na motema. Sarabo, zongi sabo, kende bo. Parce que ozo linga nzambe. Parce que leksa tango longo na ye. Ozo mete maloba na nzambe. Ozo prier. Ozo kanisa nzambe. Ozo kanisa bolamu na ye. Makanisa ozo kanisa nek. Ozo kanisa maloba na nzambe. D'autant ozo tambola ba pensé. Ozo pensé ya maloba na nzambe. Ba pensé na pona nina koza li pambole na pa na nzambe. Elo na ko sala pona kumu na nzambe wana. Tant ozo kanisa ngo. Mon sonta bani ko révéler ba makambo wana epa na yo. Ba mboza li secret. O ba bazo mona te. Bazo yoka te kota mitana batute. Mais yo sikoyo. Le roi se positionner na kolinga nzambe. Muni mo sonta bani ko révéler ngo pa na yo. Bani ko révéler ngo pa na yo. Abando l'action ba ngambo wana. Bano ko ba secret o ya nzambe. E bani nzambe bani ko fungola ngo pa na yo. Pour toujours décision ya kolinga ye. Alléluia. Déjà très important, il y a kolinga nzambe. Tu yeba déjà les choses que yem talinga ke biso liboso. Mais c'est biso linga. Bilo bina sope. To ko lobate so linga nzambe, so linga batu mususu te. Sino na bina linga nzambe e pe funa linga batu mususu. Alléluia. To tanga versango. Mari so tanga liboso, mais to tanga mususu. Amen. To tala ni esama ina via ya Salomon. 1 Roi chapitre 3. Un Roi chapitre 3. Autant verset 3. Tu as vu l'histoire à Salomon. Oyo a remplacé papa avec David. David a qui l'homme serait le cœur de Dieu. On ne va pas dans la roi. Et merci, mon Salomon a remplacé qui. Amen. Mettons ensemble 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les ordonnances et suivait les coutumes, de David son père. Seulement, c'était sur les eaux liées qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Tout ce qu'on a. Tout à verset 3. Babi Salomon a lingaki nzambe. Pe abano Hollanda ba stati. Ba Hollanda ba coutume a papa na David. Do David a tegi papa Salomon mwana ye ndenge ni ya kolinga nzambe. Ndenge ni ya kotosa ba commandement nzambe. Azale bandeli ya reine Salomon. Tobike simanango abungaki mais ane bandeli kaka. Tanga zwaki bo konzinaye. Ba ligaki nzambe ba Hollanda ba coutume ba stati maloba o papa na ye nini o papa na bango sala. Ba lui seulement abango sacrifier na ba place sur likolo. Abango tuma mbeka na place sur likolo. Tashko verset. Tu vois ce qu'on a verset 4. Les rois, 1 Roi chapitre 3 verset 4. Les rois se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alléluia. Babi a Salomon a quitté la place oyo et se sacrifié. Puis babi a pesé que 1000 ngombe holocaustes na hôtel. Donc, quand pesa Salomon, il a été animé na bolingo na pa na Nzambe. A pesa ki po asenge loko pa na Nzambe. A pesa ki so po na ndenge nini. Mais le roi linga na Nzambe a pesa. So linga na Nzambe o pesa. Église na ko etungu sito pesa. O pesa offrande na yo, o pesa dino pas so linga Nzambe. O pesa te po o zwakaka. Mingi to pesa po ba force ka biso. Aulingo pambola ma pesa. Ulingi Nzamba multiplier pesa. Ulingo zoboye pa Nzambe pesa. Seme po zoboye. Mais Salomon a semaki po azwate. A semeka po alinga Nzambe. Na boye tiza na place aux aller au pesi. Ozo s'attendre Nzambe, ozo expect, ozo s'attendre quelque chose pa Nzambe. Mais to pesa ka mingi po to linga Nzambe. To servir Nzambe mi po to linga ka ye. To servir te po batuma mo na biso. To que l'église se porte battement mon abisso. Tout ça, mon sang, Nzambe te pon battement mon abisso.
Mais oyo soko sala epai ya Nzambe, tosala yango mpo tolingaka Nzambe. Po te ya lingaka biso, yango mpe tolinga ye, yango nazoservir ye. Sika te oyo nyonso kosala epai na Nzambe, ezala anime na bolingo. Vis-à-vis oyo tonango epai na ye, po ete alingaki biso liboso. Salomo awa apesaki te mpo Nzambe apesa ye. Apesaki sema mpasi alingaka Nzambe, epe apesi 1000 holocauste na mbala moko. Donc ademontraki bolingo epai na Nzambe. Yaki bolingo moko soki ozolinga Nzambe, okosakrifie epai na Nzambe wana. Okopesa epai na Nzambe wana. Okopesa tango na yo. Okopesa énergie na yo. Yango keke epai na mokanda ya Matthieu, olinga Nzambe na makasi na mobimba. Na molimo na mobimba, na âme na mobimba. Donc yo kopesa parce ozolinga ye. Ozo comprendre que ye alingaki yo mingi, alingi yo mingi. Ozo comprendre Ève la croix. Ozo comprendre que so kufene kuzpona sina yo. Aspect ma client pour bikisama. Ozo comprendre que sacrifice. Ozo comprendre que juste l'eau de bosso Nzambe. Pona oyo so na ngomba gokuta pona yo. Okopesa, okolinga Nzambe wana. Okopesa bolingo. Okopesa ngo ba forcer ote. Ba manipuler ote. Yomo okopesa. Oye église sans qui va forcer yo. Oye église pour pas bengo te voye église oye liboso. Oye église pas bengo liboso. Oko sate so mukwano zui oye. Mukwano mono zangi ogoyate. Oko bonde la kate po sengaka. Oko bonde po le satan liboso na Nzambe. O sola na Nzambe wana. Yango salama saki. Metal kamwe salama ki. Tango salama pesa ki. Verset 5. 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Au moins, le Salomon a. Le roi Salomon n'a pas pu se faire une boutou nango. Zambe a yé pa na Salomon en ndoto. Abi senga ozango posa na opesa. Salomon va na osenga te. Donc, après sinaka, au franc, pendant après 1000, le roi lingi Zambouana. Mais ça m'a moni motema à Salomon. À mon oui, Salomon zo linganga. Yemo son Zamba apparaître pas dans Salomon. Abi senga, ozango posa, ngana opesa. Tellement de lingan Zambe. Quand on opesa te, mais tant que servir Zambe na bolingo nyo surtout. Zambe yemo abongo senga, biso moi ngana pesa oni. Ateno sengite. Zambe koyeba na pesa oni moi ngana. Pour toujours lingaye. Pour toujours tirer les bosso. Alléluia. Donc, quand ça est le côté pour te manipuler dans ma personne, ça la pour linguer Nzambe wana. D'autant que je lingaye, Nzambe ko yeba nini, Nzambe yema ko tuna na personne. Aba ko si prendre yo, ako pambola yo, ako seulement aminene parce que yo lingi. Ozo église te pour ba forcer yo. Ozo église te pour ba mona yo. Ozo sala aussi ça te pour ba mona yo. Nous sommes pour l'ingé Nzambe. Tant que tu vas faire ndako yo église. Tant que tu vas pesa yo pesa pour l'ingé Nzambe wana. Ozo landa ba musute, yo ozo animer na bolingo na Nzambe. Bien mais Nzambe ko se prendre yo. O mona ma pa mori na Nzambe. O tambo na faveur na Nzambe. Parce yo zo monisa bolingo na yo e pa na Nzambe. Alléluia. Dans le thème o tika bolingo zo na boso elamuka. Ya ko sala ka Nzambe. Pour l'intérêt mon côté. D'ailleurs, pour l'image d'un intérêt. Qu'on pousse à y penser pour l'intérêt mon côté. Que ce que je intérêt on aucun ayo. Mais il va pousser à penser pour la joie quelque chose. Mais tant que je on va kenaye. Mais pousser pas dans Nzambe. Il y a une église pour nous linga ensemble wana. Pour ce linga pour te ya linga ko liboso. Pour te coller sur kufa pour antina yo. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon de la polinga Nzambe wana. Et bien nous biso oza mulai na ko conscient ngote. Pesa moi répondant qui pas dans Nzambe yo te prenait papa na David tout ça boye. Au pona qui au tomra qui au roi au moins ce qui bolingo na pas na ye. Wana li David Salomon continue ko bana natanga verset 6 natanga mbango. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David et mon père, parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as
donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. A reconnaître que bola mon ensemble. Abio ponaki David papa na ngai. Ombo saki bola mon epana. Pour avoir une fidélité à tambro na droite libos na yo. Et puis au tchenga sko moi na trône na remplacer papa. Donc a reconnaître que bola mon ensemble. Yango mona mose pe bolungo nzambe bolungo na epana nzambe. Et puis a sacrifier que pas na nzambe wana 1000 holocaustes. Puis verset 7 alobi, maintenant éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Alors, au poni ngai, n'a remplacé papa ngai David, le serviteur na yo, n'a pas un jeune homme, n'a pas d'expérience de mon côté. Et verset 8, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, immense, qui ne peut être ni compté ni nombré. À cause de sa multitude. Aussi, on a peuple. On va se bérer moi au compté ton compté mango zanité. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Donc, alors tout le monde Salomon, et nous, quand pas en il peut s'en monter mon intelligence, peut s'en sagesse. Donc, à 5 de personnes, il y a plein de sagesse pour juger le peuple ou tient dans la loi. Donc, moi, une démonstration pour lingo awa. Bolingo zang n'a pas en Zambé, puis bolingo zang n'a plus la vie à peuple. Abi au peuple on a kamba. Mais non, kamba on n'est n'a pas sagesse. N'a pas monter ma intelligence. De tout le monde a bolingo dans Zambé. Au seulement zang n'a pas dans Zambé, puis à zang n'a pas à moto. Pas à bateau. Le lo onga na yo, seulement attend au zang n'a santé 4 na ye. Parce que tant à yambagi yesu 4 na ye. Mais quand le lo tout ça molimo sa 4 mon abiso. Tout ça bolingo dans Zambé 4 mon abiso. Et singe to linga Zambé, peut to linga pe bateau. Pas to lo bateau to linga Zambé, so linga bateau te. Degré so bolingo se pas dans Zambé, et singe moi sama na degré so bolingo otu wana pas na bateau. To lo bateau linga Zambé mutu za pembe na olinga ete. Samo sera sacrifié pas dans Zambé, et si tu sacrifies pas à bateau. To sunga pe bat mususu, on a démonter bolingo wana. Peut to yebini sama ki Zamba pesa non pas seulement sagesse, mais intelligence, a pesa ke bo jouer mingi. Abi moto mo kote roi mo azala sage lokola yo na mokile pole. Pe bo jouer ozo nango. Par biso ko battre maloba ngai ozo na longue vie. Pour vivre mutango molai. Tout mo na aboli mo Nzambe. O sa mo za no pa Nzambe, ndenge ne positionner qui est azo biloko pa Nzambe. Donc seulement comment une sagesse ma casse, c'est pas pour ça qu'il na bolingo pa Nzambe. Puis à démontrer qu'il y a une offrande, sacrifice par Nzambe. Et ça m'a dit avant, ça m'a dit que bunga. Ah, j'ai dit encore banni reine na mbala moko. Voilà pourquoi bien mettre ou mena 4 na bolingo Nzambe. Tout linga Nzambe wana. Mara o yo ka église na yo passer la terre yo, si en pratique. Ko ya ka église na ko yate, ya ka po o yo kaka pe o tchango en pratique. Tamba te yo tambora bolingo. Tambori bolingo limbisaka limbisa. Tambori bolingo zaka na enite ko yinate ko na enite. Tambori bolingo pesaka pesa. Yango zo démonter bolingo zaka pa na Nzambe. Pas maloba na bateka ezali en Nzambe. Otokoloba ndengi soto mo Nzambe pratique to ba to linga Nzambe. So rema to linga Nzambe to ko tia maloba en pratique. Eza lokola moi sa bale mo bale na ye. Suku moi sa bo atos alinga mo bale na ye. Ako tosa mobali na ye. Ako sala o mbali na zoba na sala. Alléluia. Naloba bien sira malamu. Ako sala yango. Bongo Nzambe soza malamu. Nzambe ko tino sali ka mabete. O nyuso a recommandation na maloba na ye. Ezali ya malamu. Esengi to sala yango. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tokena mukana na Romains chapitre 8. Verset 28. Romains 8, 28.
Gloire à Jésus. Romains 8 et 28. Alléluia. Romains 8, 28, nous souhaitons. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Babi awa, toyebi ke biloko nyonso ekela malamu pona bato oyo balingaka Nzambe o babengama selon destin ya Nzambe. Babi biloko nyonso be makambo nyonso ezaka biloko malamu te, ezaka malamu te, nyonso to ya malamu ya mabe babi ekendaka malamu na bato balingaka Nzambe. Bato bazo comprendre Nzambe balingaka bango pe bazo linga Nzambe. Makambo oyo ezala pasu mo na bango, me nyonso na eko travailler kaka malamu po atina na bango. Ote bazo linga Nzambe. Na vie oto o vivre awa bien-aimé. Eza ba situation malamu koya, ya mabe pe koya. Ozo vivre na mokili oyo omo Satana azo influencer ba mabe na ben kata mokili oyo. Eza tango malamu zo ya, eza tango mabe zo ya. Babi tango zo linga Nzambe. Nyonso tu wana ekozala malamu po atina yo. Et nous avons situation qu'on a passé à ma bé, Zamba balu yango pona bolamu na yo. Pour toujours comprendre Zamba linga na yo, pe ozo linga ye. Gloire à Jésus. Donc Zamba balu yango pona batu pona linga ka batu te. Mazo balu yango po ozo linga batu. Pe batu yango ozo linga ba comprendre que Zamba linga bango. Ba se positionner malamu. Makambo wana eko baluka na komona Yesu Kristo. De eko malamu na bango. Même muta fingi yo, muta salo mabe, bino biso Nzamba ko balango pona bolamu na yo. Ako balango, parce yo zo linga ye. Parce yo décidé o garder ba commandement na ye. Parce yo décidé o l'exaltant o longona Nzambe. Parce yo décidé o sana nyonso na bolingo. O servi Nzambe na bolingo. O yembela Nzambe na bolingo. O pesa bolingo. Ozo sana pona intérêt mon côté. Mais ozo sana o sema pona linga Nzambe. Makambo nyonso na vie na yo eke malamu oto linga Nzambe. Oto yo bengama sero destin Nzambe. Peti ozotala na vie na yo ke makambo zo ke malamu te. Peti ozotala na vie na yo famille makambo zo ka mbulu. Bim nazo yebisa yo Nzambe alingaka yo. Nzambe alingaka yo. Pe banda ko linga Nzambe seulement. La musa bolingo za kat na yo. O Nzambe wa so sala yango. Même si esengi za la sacrifice sala yango. Kosala maloba Nzambe ko tia maloba Nzambe en pratique tam za la sacrifice. So mokili oyo disoso makasi. O ba dozo sala mabe. Lemso zo sala ngoto balmoni ka moto za yuma. Metango zo tosa maloba Nzambe. Babe Nzambe akosema fsabo mona yo. Nzambe ko mimoni sama. Nzambe wana de grandes choses. Et comment ça mona yo? Oyo monate, o ba yo ka te kota motema te. Mais mo sa ba ko révéler ngo epa na yo. Alléluia. Des grandes choses à ko révéler ngo epa na yo. Ba secret en Nzambe a ko révéler ngo epa na yo. Oto yo poni ko linga Nzambe. Yo poni ko tia maloba na misala. Yo poni ko sala o Nzambe ko yebisa motema na osala. Oto linga kaye. Parce ya linga ko le bosso. Gloire à Jésus. La bande place aux allées. Il va aux pambolande commeoko. Il y a comprendre le portage sur linga Nzambe. Il y a quelque part mkanda apocalypse na biso. Zonga bolingo ya liboso ya kinango. Zonga bolingo ya kinango liboso. Ya ko sala Nzambe. Zonga bolingo ya kinango liboso. Zonga la yango kotika mote. Zonga bolingo ya kinango liboso. Ya ko pesa kwa mosala Nzambe. Peut-être l'église na yo bana projet building pesa. Kolinga opesa pa Nzambe te ba forcer yo ba manipuler yo. Pesa parce que linga Nzambe wana. Pesa. Muta forcer ote place aux allées l'église na yo. Muta manipuler te pour pesa. Mais pesa zo le pose linga Nzambe wana. Tant que pesa seulement, l'aime se pose linga Nzambe. Oui, au pesa peut au s'attendre na foi.
lipamboli pa nzambe me pesaka ntango so opesika mpo ozolinga nzambe ndenge salomo apesaki apesika mpo olinga nzambe mpe nzambe aye pani alobi olingi nini nasala mpo asila yo olingi okoma na position wana oyo nzambe akosurprendre yo oyo nzambe akopambola mwa osengi te apamboli yo azosunga yo mpo eti yo olingi eselema mpo tozwi décision ya kolinga ye na motema bolingo oyo ya nzambe bolingo oyo ya sacrifice ntango mosusu mbula ezobeta bavavanda nda oyobi na kokende eglise mpo nalingaka nzambe ntango mosusu malili makasi yobi na kokende eglise mpo nalingaka nzambe ntango mosusu nango ya moke mpenza obi te mpo napesa nalingaka nzambe ata aza wa moke nakopesa dini na ngai ata aza wa moke nakopesa ofrande na ngai peme okomona nzambe nakosurprendre yo aosurprendre yo naotema te ote mpo yotindela ngai dimo frate yango te oza na eglise na opro ozalaka sala yango mpa mosala na nzambe na eglise na yo sala yango kuna servi nzambe ntango mosusu bato ozoluka mpo babongisa bakiti ose présente ngai na kosala mpo nalingaka nzambe ntango mosusu intercession olinga na kokota na groupe oyo mpo nalingaka nzambe ntango bazoluka bato basoutenir mosala na nzambe omibimisa bi te natala moke naza yango lokwa nalingaka na nzambe ngafu na pesa okomona surprise lokwa nzambe alingaka ngai nalingi mpe na ntambo na kolinga ye na kopesa nzambe akosurprendre gloire à Jésus tekomi presse na suka mateya na biso nalingi nayebi soki nzambe alingaka yo ndenge alingaka yesu kristo na kotanga verse wana epe na suka nango tokobondela na ntango oyo totika nango na Jean chapitre 17 ezali prière ekolo yesu kristo Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 Alléluia. Jean chapitre 17. Quand je suis dans un moment que temps pour nous talent pour iPad les choses et ça fait nous un moment que pour nous émotion. Alléluia. Dans Jean chapitre 17 verset 23. Elle est prière à Jésus Christ. Prière sacerdotale. Abonner les bosso pour na yemoko. Abonner pour na apôtre. Pe ayako bonde la pour na battre nyonso ba croix nyonso mokili. Vous allez prier sur que ça pour na croix nyonso mokili. Donc on va verset 23 pour être na ezamulaite. Amen. Dans verset 20, vous comprenez qu'il y a des prières oui, c'est ça qui. Car n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi pour leurs paroles. Ah, yo sabi, na bonde ka pona bateau te, ba porte ba disciple ote, na so pona bateau nyoso pe o ba kondima ngai na nzela maloba na bango. Ngana to ndima Yesu Kristo na nzela oyo to yoka ba porte ba tikela na Bible awa. Yango to ndima kolo Yesu Kristo. De prière zo konsenga na yo. So no tala verset oyo, eza ba awa. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, tu as une unité, tu as la carte na Yesu, puis Yesu, Yesu la carte na biso, et puis, moi en eux, Yesu a la carte na biso, et toi en moi, Nzamba la carte na Yesu Christo, afin que tout ça parfaitement uni, tout ça unité, pour mon kiliba yeba ete, Nzamba tinagi Yesu Kristo, Nzamba pa tinagi Yesu Kristo, pe Nzamba wana alingaka, biso nenga lingaka Yesu Kristo. Donc Nzamba zo linganga na yo nenga lingaka Yesu Kristo. Alléluia. Pour tous aller adopter na famille ensemble. Yesu Kristo ali grand frère na biso lelo oyo. Patozo benga ibana ensemble. Selon Mukana Jean chapitre 1 verset 12 et 13. De Yesu ali grand frère na biso ali adopter na famille ensemble. De Nzamba zo linga biso nenga lingaka Yesu Kristo. Amen. Non pas seulement ndengwana, mais bon lingwa ngope ezaka sur na mitema na biso. Alléluia. Nous tout le monde en Romains chapitre 5, tout le monde en dans verset 5. Tout le monde en dans Jean chapitre 17 verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et
que je sois en eux. Mon je leur ai fait connaître ton nom. Yesu amouche kombo na nzambe pa na biso. Et je le ferai connaître au continue comme mon sango. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, afin que bolingo oza valenga Yesu Christo, ezala kat na biso, pe yepe azala kat na biso. De tout monde que bolingo na nzambe zali kat mo na biso. Pote nzambe za kat na biso, na nzambe mo santo. Alors, le quoi nzambe alinga biso. Et puis bolingo ezali kat mo na biso. Bolingo yali a sacrifice. Bolingo oya condition mon côté. De tout ça habite na grâce nzambe, ya kolinga pe nzambe, pe ya kolinga batu mususu. Patuza mbolinga on katu mona biso. Et c'est ce matin libéré ango. Te ko libérer en tant zone dimake, zamba linga biso. Te zone dimake, bolingo za katu mona biso. Pe te bani ko tchango en pratique. Dans zela ko loba, pe na ba action. Alléluia. Te bani ko linga nzambe, te bani ko tchango lo banzama, tango yok ma lo banzama yok yango po tangi yango, au make sure o tchango en pratique. Et d'ailleurs zo démonter bolingo pa na nzambe. Gloire à Jésus. Tout le monde a venu kola, tu vas venir kola 4 na bolemango, na komone sokeso. Amen. Tu comme nous souka matéa na biso beneme. Yo olanda matéa o. Na ingo tomora mungu no bonde pa na nzambe. Banzambe merci pour na bolingo na yo. Yo linga ngai mingi. Olinga nga mingi ne olinga ki Yesu Kristo. Pe otia bolingo on katu mona ngai. Na libéré bolingo na grâce na yo. Na bana bolinga on nzambe. Na bana olinga pe bati mususu. Pote bolingwana ezali ya yo ezali ya ngai te. Na ngai mona omi kokate. Me kolo pesenga fruit bolingoza kat na ngai. Sungana na grâce on nzambe. Na ba ko démoter bolinga on pe pa na yo e pe pa bat mususu. Na komona sokiso. Toko bonza boni pa nzambe. Toma mkongo pa nzambe na ko boni pa nzambe. Tomura mkongo boni pa nzambe. Papa na kombo na Yesu Kristo. To peso merci gloire. Pote linga rabiso mingi. Nengo linga ki Yesu Kristo. Pero tsaki bolingwana katu montema na biso na nzala Yesu Kristo. Abato boni grâce na yo. To linga yo nzambe, pe to linga batu mususu. Parce yo linga ki biso liboso. To koloba nyisto to linga batu musute. Ese to linga on nzambe na nzela pe ya linga batu mususu. Ndeko moza to linga kayo papa. Abato tonjo pa maloba oyo. Maloba oyo affecté ndeko moka yo kiango. E affecté mo na biso na kombo na Yesu Kristo. To tonjo papa na kombo na Yesu Kristo. Peut-être yo la nengai boyamba Yesu Kristo te. Mi par hasard mbaramuka okomi na Facebook ozomona ngai. Me mbaramuko na YouTube okolanda ngai visionpristv.com. Boyamba Yesu Kristo te. Ezo porter pour na tsoko yamba Yesu Kristo. Parce que yambi nde aussi boni mo nzambe za kat na yo. Nzambe tazo linga yo. Avant mo yamba ko tazo linga yo. Malingi yo répondre na bolingo wana. Alingi yo po balingi yo yamba Yesu Kristo. Po to recevoir bolingo na mutema na yo. Oba ko linga pe nzambe et pour linga batu mususu. Omo na avantage wana oyo ya boyeba ke nzamba linga yo et pe yo ko linga nzambe pe ko linga batu mususu. Landa priere pana sima na ngai. Leba kolo Yesu. Nandimiete yo yakina mukiri oyo. Nandimiete okufa kene kuruzu. Nandimake bakunda kiyo. Nandimake osekwa kiyo. Lelo on a confessé yo comme Seigneur et Sauveur. Na croix na motema na ngai ke nzamba sekusha kiyo. Na botami asika na ko mwana nzambe. Merci pour na koya ko vana motema na ngai. Merci na ko limbisa na masumu nyonso. Merci pour molimo santo ko tambusa ngai. Na komona Yesu Kristo. Amen. Wana bonne prière oyo na ko encourager yo. Soki confinement aussi le que église o ko sambela. Place oyo o ko na maloba nzambe. Place oyo ko démoter bolimo na pa nzambe. Soki ozala na Londres awa. Ngana invite ba détails à loin. Après le confinement, il y a qu'une église. Place au goyo comme le ensemble, le coco sayo, place au kuta bandeko, au bako lingayo, et puis au tamora bolingo. Zamba pambola yo, na comme Jésus Christ. Tu m'as beaucoup de place na bonne point sayo. Papa na pambolio, na pesi gloire et pas na papa. Na tango auto l'exil boss na venir gloire. Merci marba auto yoki. Na lo kura marba oyo, et affecté via bana yo, na comme Jésus Christ. Roba oyo sungu mona biso na komeso Kristo. Tikete nzamba pambola na komeso Kristo. Tikete nzambe abattre na komeso Kristo. Tikete nzambe a préserver na maladie. A préserver na mabenyo sa satana na komeso Kristo. A déclarer yo za molongi. A déclarer yo za ni mutna victoire, yo mutna défaite.
La déclare de béni ou de maudité. Il pas mourir dans Zambie la manifestation de mon ayo. Et dans la manifestation quatre n'allez pas dans ayo. Au temps où il pas mourir dans Zambie. Au temps où la gloire dans Zambie. Et bon lingo dans Zambie quatre n'allez pas dans le la manifester. Il va dans le lingo dans Zambie. Au lingo bateau na commun sur Christ. Kama kama kitu kwa sababu bongisa kuna maoba linga kaye. Makamona yo mona yango. Makamona o vivre yango. O nyusaidia mabika tu mona yo. E bal kwa malamu na commun sur Christ. Pode na balinga kayo. Yo se positionne pour venir ko linga nzambe na commun sur Christ. Oza mo pambo na commun sur Christ. Makina sur Christ couvrir yo pe li botomba na commun sur le bon bongo. Amen. 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 Petit na maboko. Dans ma pambola yo ozayi connecté et le monde abisso na première elo oyo to sisi service na biso na pambola pe famille na ngai moi na ngai matiti Ogla Raymond Jafat Audrey na ba pambola bango atango teleche longo to kutai mon corona jeudi à partir de 19h pour la chambre privée ya prière to la nango zala wana connecté partager la vidéo oyo na batu mususu na okura na ba pambola yo zali pambola na komesho Kristo. Amen. Amen.